Peuple congolais, Bololi Kabila lobi bo humilié, bravo, Kabila Ndoki, Olive Ndoki. Donc ça veut dire que nous devons faire lobi, ndenge nini, Bololi maman Olive, mais Olive sorcière. Olive azoko sa ba congolais na moi tomate, azoko sa ba congolais na moi tomate, azoko sa ba congolais na moi manioko, na moi mboma, na moi mbala ya sukali, na moi pondu, na moi ntaba. Qui est dans l'autre côté. Nous avons contrôlé plus de 120 permis d'extraction or, diamant, cuivre, na cobalt, na Congo RDC. Olive les dans la société égale wana ils ont ma pétrole, ils ont ma minéraux, donc il est pas un milliardaire. Des balles na bango kutu. Bala bango kutu mi balé, ba kuma milliardaire. Baza kutu dans la moula na te ba yebi kutu ma milliardaire. Congolais ont souffert l'automoni Kabila. Donc, si calamité congolais comme le baquet, pour la Kabila, Toyoka awa calamité ba résistant, ba combattant qui nous y a le kuta, to ba comme à Kolobake, kokanga Kabila les alliés acharnés, les alliés règlement des comptes. Na Sénat li ba wolo li na ba congolais boy soni. Quelle humiliation! Yemei humilié. Yemei humilié Félix Tshisekedi yagotomwama. Peuple congolais de loin ou de près, on allait soutenir président Félix Tshisekedi. Antoine Tshilombo le guide, c'est notre président. Oya lelo. Pendant président Félix a continué à obéir la solo que on a tongo ba levaï congolais mogoboy. On a tongo ba kangi journaliste mogoboy. Makambo wana ezate. Mais tous allez sur la mouna tongo mawa. Tu éviter lelo que passer neni. Lelo Kabila kangi nani. Lelo Kabila leve nani. Lelo babomi nani. Lelo makambo wana ezate. Voilà qui sanga muto bakangi parce que état de droit tani mabuna keno ya mbaye autant Kabila kotaki ba congolais ba wolola ki oh Kabila assassin, Kabila criminel, Kabila sanguinaire mutani ngona ko siéger na parlement sénateur à Vineni parce que c'est inacceptable congolais fandi amona ki Kabila za sénateur à Vina Congo sénateur à vie par rapport à quoi Kabila boni ba congolais Kabila a pillé Congo Kabila donc batu mususu babima na Congo baza ba Burundais baza ba Ougandais ba kuma ba Congolais par force alors lelo siko ndenge ba Congolais ba ko accepter nzoka ndeza ba patriote ezala ba révolutionnaire okoyi ko sala révolution te sans que oza la patriote ndona ezala ba patriote bazala kilo biyo na ba wololi Kabila bino mutu boloba ke Kabila za mukonza mboka faki akanga bango lobi faki abeta bango masasi. Botebi Kabila tanzaki na pouvoir mais nous koyi kosala eloko ndengwana. Dernier jour papa Tshisekedi a utaki na ba province fala kitana Kinshasa pour la clôture na 2011 à ça la meeting. O ande kimbuta boya ki meeting wana boyebi mamele kaki ba beta masasi abu porter na YouTube ba policier congolais bazoye bisa ba tuneropo bozonga sima baza ba rwandais baza ba ougandais bozonga sima yaki na ba rwandais na ba ougandais atie première ligne la police na biso deuxième na troisième ba rwandais na ba ougandais atie yango parce que asasa ba congolais mais lobi na pays du peuple faga taper ba soda wana lobi na Sénat faga taper ba soda wana laksaki yaza Kabila nzo diriger pour président na mboka za président nommé aza pantin aza placebo babolingi ici mais kokai ko sala ngote pourquoi bokondeza ya ko changer lo bazala ki humilier merci à toi na ba patriote congolais merci à toi na message Kabila akoki ko trôner likolo na biso te bisika tout ozali cible na biso ya Joseph Kabila ennemi ya peuple congolais batu nyonso tu o basali na Kabila baza lokola ba démon Kabila ne Satan o atindaka ba démon donc on a tout intérêt à défendre intégrité territoriale na biso to on a tout intérêt ya ko sala effort ya ozongisa mboka na biso na rail na elongo na mukonza mboka Félix Tshisekedi ba généraux combien bazalaki batu ya baza ba Rwandais Delphin Kayimbi waka Kayimbi so talelongi na Rwandais bisengi mana Rwandais mboka moko ko iko na 300 généraux ezalaka te 300 généraux na ndenge. Donc c'est Kabila mtazala makambo la haute trahison lelo bako wolola ye yo congolais de père et de mère boko makolo bakezali acharnement asala accord na kunda batware oza ko reconnaître accord
accord qu'on reconnaître que les Rwandais droit à cause de la Congolais, qu'on participer à la vie politique congolaise, et puis qu'on a la candidat PLI. C'est Kabila. Parce qu'il a signé un mot d'aller Raymond Chibanda. Mais avant Raymond Chibanda signé, on a pris cette autorisation. C'est Joseph Kabila, Rwandais de père et de mère, Congolais. Donc, comme on est esprit, si on a la vérité, Obi logique les années, tu vois, sur le lobby, sur le lobby, pour les bagnes moulins, bakolo banetik, bon menacer bango. Oh, c'est du n'importe quoi. Moi, on y, on a toujours remarqué dans les réseaux sociaux, congolais, notre territoire. Ils ont ma belle nabiso. Pour la nini, on y a l'obakate na makambuya Israël na Palestine. Pourquoi pas on y a l'obakate non nini ba Palestinais bazo défendre makambu oyo, ba loba bonte parce que ba Israël ba Israël bazo ekoya poisson mutueza place wana te autopsie alinga tabasala autopsie te mais lelo zape bango bazala mabele na basi na bana bango bazolela mais yo za na boloko okende 20 ans ba blague wana boloko sabato caméra za na ndaku na ye caméra za na ndaku na ye una bosakana nzamba zali bisika tout ozali toza kobenga peuple congolais tozala ini tozala bomoko Elenga Congo, Glodidi Asiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga pro, Tracy Mbelenga. Lindo, bon peut craquer ma casse boyko. Mutoni samana bopete. Saya mato. Nodasha ise madote. Ya mado baki na sala la kapomade. Pomade awatoza. Na sala la kayango pona kuvimbisa bassin nanga pe poitrine nanga ekibo mwasi mobale ameka pe akangama. Cantine, esprise, on dit esquisse. Et bongo biso bato oyo bilogi ekoma biso lokola nsima ya gorille batashe epai nasalela nini. Ok, yo okosalela gel de bave d'escargot okoaplike yango seulement na elongi na yo pendant quelques jours batashe nyonso mpe ekosila yo. Merci mama. Eti oyo ezali crème awatoza au sel de la mer morte ezali mpona bato nyonso tu mwasi mobale ozala pembe to moyindo yango ekoajuste juste teinture na yo ezala milboron tirano cremeye na pomade awa toza papa olela nini yango mama na okason mobali na ngai ekoma lokola lisap. Ah bon? Mpona bino mibali bokosalela pomade awa toza homme aplike yango na kimobali na yo okosentir etolomo epui endurance ya kimobali mama akosenga pardon. Ah, mama lerolo eba mama. La boutique Awatoza, nous sommes en France, précisément à Paris. Arrêt Marcadet 70, métro Marcadet ligne 4, code postal 75018. Pour tout contact, appelez Maman Nicole au plus 33 7 51 11 09 75. Ancienneté, les à Maman Nicole. Vraiment, il est drôle ce garçon. Chérie, faut suivre. Mais pourquoi tu Finis la réponse. Tu ne vaux rien, tu ne fais rien, sors de chez moi. Bima! Je suis ton mec. Yo! Mais pourquoi vous rigolez? Mais pas que je t'avais demandé de partir. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, hier tu disais, tu donnais des éloges. Mais c'est toi qui as fini toutes mes forces, chérie. Allez, je suis là. Tu ne vaux rien. Je vous envie. Je vous envie, mon amour. Chérie.
Mais voisin, entre nous soit dit, mais coloniaux sur la mona kona moi si na yo ya munene, bolé kaka pourtant yo zanzo tomiki, excusez-moi, bolé kaka toujours en harmonie, boza koseka menga, mosi nanga, quel que soit munene nanga, awuti ko benga nanga libanda. Je sais pas, c'est quoi ton secret? Mon secret n'est pas vraiment un secret. Ah bon? C'est un secret de Polichelek. Contrôle technique. Oh, contrôle technique. Contrôle technique. Oh, bah c'est qu'on a mis tout kayango. Contrôle technique fait à base de plantes naturelles, moringa, tangawizi et aloe vera. Contrôle technique et bon ici les bananes. Makambu oyo tomonaki epai ya Mobutu pendant 32 ans. Soki biso peuple congolais, d'une manière ou d'une autre, d'une manière générale, l'ensemble tout la République. Soki tonotaki makambu wana to enregistraki yango, tolingaki ko produire yango epai ya ba Kabila te. Cela veut dire totikalaga na esprit moko ya bo bébé ya kimwana mukie neti bazonguluma neti bafuba sukola biso bapesa biso mabele na 60 ans ya auto sali ya indépendance ya mboka Congo progresser na nini tokoloba mindele tokoloba ba pays voisins oui ba mindele ba pays voisins bazo profiter na ba faiblesse na biso toyebi pe ko anticiper ba choc te toyebi pe so to sali comparaison ya biso peuple congolais na ba peuple africain mususu na ba ndibu na ba égyptien na ba tunisien na ba algérien na ba marocain na ba libyen na ba pays mususu ya West Afrique soki tosali comparaison kaka ya biso na nuka ya continent Afrique même ba sud africain biso to ba l'échec ya ba pays nyonso tout tolobaka kaka trop d'analyse trop de koloba mais action ezate donc trop d'analyse et action ezalité et lelo toke kozwa tribalisme mutema mabe totie yango liboso na tête totie yango na mutu ya mboka pona koluka kwa kosala ba accusation moko stérile ko priver liberté ya bandeko mususu ba s'exprimer ko enterrer ba vrai problème autour na ngona mboka donc mawa mingi donc soki lelo biso peuple congolais to enregistraki makambu tout auto vivra qui pendant 32 ans na Mobutu tolinga ko produire on a 18 ans à Kabila te tolinga to la peuple moko combatif to peuple moko combattant donc tolinga ki to combattre na sens moko mais Kabila tambola mais ti ba mindele ba imposa ki biso na 2001 bazala ki trop sur na naïveté na biso na ba faiblesse na biso beaucoup de mamakama masanga beaucoup de bamakambo ebele zanga mituna makolo beaucoup de bafêtes beaucoup donc tozali peuple moko tolinga pe ko se renseigner te ko yeba nini zo se passer na mboka na biso makasi na biso nini na bafitilité na bamakambo basi na bamakambo ebele zanga mituna makolo tala bisika mboka ekonomi nazo lokota na sujet nanga donc ntomoni ndeko moko toyebi azali parmi ba combattants nini na ezali génération consciente comme on a eza trop bien titre ya nini na ezalaka génération consciente donc babengaka era Ramsès donc azali jeune moko aza jeune moko ya mwana mukie mais bongo ya mikolo mwana mukie kutu c'est trop dire parce que savoir eza pona mwana mukie te bénédiction eza pona droit de naissance tomoni na ba famille belé au moins tant sous mutu aza mwana muke mais yé mutu aza leader ya famille exemple tout monde na Bible na Joseph na bandeko na epa ya Jacob il y a 12 tribus à Israël tomoni David na ba frère na ye yazalaki na katikati na ite so zali mwana suka to na katikati mazali na ba grand frère na ye o papa na banga tinda ki akene kotikela bango biloko na akotikela bandeko ne biloko na ka ba soda pe azwa nouvelle na bango mais yendo zaki leader la famille na bango donc leadership est là par rapport à agité savoir faire est là par rapport à agité donc les ali nega nzambe ya sali yango moni lelo era Ramsès
tozo kamwa te po toyebi Congo nezali na beaucoup de complexés, beaucoup de mutema mabe azalaki menacé na Paris. Pourquoi? Bon menacé pourquoi za Congolais azana droit couper sa point de vue na par rapport ya situation ezoleka na Congo. Soko mono leki na maeli boluki ba émission ezali ebele tobundi na combat ya ba idée. Totie ba combat ba idée tobundi o aza mayele approuver de quoi za capable. Mais il y a des menaces par rapport à quoi? Et puis, si vous menacez, vous attendez sous 15, 20 personnes, vous allez le côté. Vous allez le côté. Et là, qui c'est que combat na ye commis? Et là, qui c'est que combat na ye bani mokili mobimba? Et là, qui c'est que combat na ye et atteindre l'objectif? Vous menacez pourquoi? Pourquoi beaucoup de Congolais, milliers de Congolais, balandake parce que là, moutou mayele. Si combat na ye zalaki ezangatina. Ils ont la valeur, mais l'élo, vous n'avez pas menacé. Ils ont un sens, parce que quand vous menacez, nous vous ridiculisez, non, vous tomboliez. Jésus, beta qui est, kata qui est, bilamba, chola qui est, kracha qui est sérieux. Mais ça y est sous l'élo. Il y a tout à Nzambe. Etienne Tshisekedi, il y a qui humilié. Beta est le colantaba, le colasoso, zongi sa village. Nani a évité de traiter Moutalibo na meeting na Pongabi. Nani a évité Mandela fait 27 ans de prison Madiba. A beta mazo ba torture ba forme et tout. Mais les lois à Mandela. Nana wa ko kota na entrée Afrique du Sud sans saluer mémoire naï. Nana golo ba lelo Lumumba betama. Ce qui est grave na 21e siècle to koti lelo Mandela décida zongi sa ligne na ye. Linu na ye do tiba bomaka e ba buka linu na ye to ebite basala na mo cérémonie nini to ebite loko ni toucher mo bazongisa yango parce que Congolais ba ite ke ba buka linu ya Lumumba bazongisa yango pourquoi do so bobetie vous salez le côté pour papa Tshisekedi aloba ki to mise en charge ba Tshisekedi baza ebele do so bobetie la que combat na ye atteindre objectif donc makambo aloba kezali ya solo combattant nyonso résistant nyonso Boza soyez les bienvenus na Congo RDC. Combat ezala awa na diaspora te. Bozonga na mboka bokene kobunda bitumba eza kuna. Ba idée eza kuna. Bokene kobunda na Congo botiko kosa awa na poto ke so na ke Kinshasa bakokanga ngapo na finga Félix Tshisekedi na finga Kabila. Exisaka susu te. Okoya bien. Toyebi ke mingi baza na kati ya combat ba boma batu na Kinshasa. Bazali ba criminel, ba assassin, ba sanguinaire. Toyebi misusu bazala banyongo ya batu bayiba ba escroka nde baza kosala combat moneti radical pona kosa batu ke ba rechercher te baza kimia so boyena ba so bozongi na Kinshasa ba oyamba bino pepele président Félix aza président oyo ba bolimbisi aza pona intérêt ya Congolais bolobeta ndeko na bino Congolais et ce qui est grave nous bobi aza muluba est-ce que baluba aza droit au lobate il y a des gens qui sont grave. Alors, ils ont bien été. Tout le monde a combat à idée. Awa na diaspora, tout le monde a combattant, bozo dénoncer. Combattant tel, n'a pas foutu la kabango, bambongo, soy bakangi bango, talan la prison, a botolinga mwasi. Simple, tout le monde a dit babé ma sombona tchatumba. Bawele la mwasi boyebi ezakaka président Félix Ntakorompa ki bangote za bino na bino Mousson journaliste mo Mousson na Papi Volcan zo ba Mousson abata mino hotel a Bruno Chibala yazo kende ko kanga yeso ka beta azo bomba ezaki président Félix bino moko Fabien Kouswanika kenda ke pa Léonie akenda pa Léonie asala na FM ya na États-Unis pire muta Kabila na Olive agena ko senga basa ele télévision akomi kuna wana yaki makamo rassemblement batu baki ko zoye ba Pikimbi na docteur Mozaki muta Martin Fayulu bakoma hotel wana bakuta Fabien Kouswanika umela bapesa ye ni coca ni fanta quand batu wana Fabien Kouswanika yako comprendre ke bayebi ke ye batana Léonie bato ba ko zo ba Martin Fayulu aya changer li solo ke ba poisonner ti lelo to zelaka ma poison na ekendarie très corrompu Ngwanda pareil azo kosa ba congolais bo pesa ngambongo na kene ko somba to kotize mbongo ba kene ko somba minduki poto benga na Kabila
mbongo bapesa ya mela afutela ka fi moko boye ndaku abala soki fi yango deuxième femme soki na futela ke ndaku aza batu na ye ya pareko batu na ye en 2017 ou 2018 yo baki makama minduki oh non so na sini minduki mindele ba okanganga mais yo senga ki cotisation ya mbongo ya mindele osenga cotisation pour soma minduki na ndenge mbongo batu tu bacha ekenda mkwebe kimpele pareil afanda kazo benga ba mama za na pont d'Amérique azo lia nguba na manyoko alala ka yemoko na age na etata mo malala ka yemoko akokwela na butu maladi mtozoya zate azo senga ba mama ona za na risi na osoma minduki toke ne rebellion tala ba mama ba kotiza mbongo za lagati alia ba mbongo na tomona combien de fois awa boketu azo kene na ba concert afali ko négocier na producteur ba betisi ba be masombo na Paris tomona combien de fois tomona iba audio bimia boketu azo lela Moïse Katumbi pesa nga mbongo bona boy oto zalaki soki 33 personnes to kenai pas Moïse Katumbi na ba journaliste na dom sous awa to zoki ba 2000 3000 onga ba Rwandais ba kotela inga nzokande tant ba Rwandais ba kota mutmota kanga boketu to mwasi na e lokuta Moïse Katumbi apesi ba mbongo ya kofinga président Félix apesi ba mbongo obalisa mwana na ye ofutela ba ne ba classe donc soyons réalistes lelo to moni boketu balingi ba musicien bazala na ba evrete ba pona bandeko ba artiste musicien o batikala kwa sima ata ministère moko te balingi ata bango batia makolo na poto te bakoma kotambola na maki clandestin kotambola ya kobomba bana pasi na ma mais boketu afani na mozito na discours comme ça mozito o aza voleur mozito aibi boketu incapable de retourner mozito mutu moni autaki Argentine congolais a fâché entre mutuana boketu nani falaka revendiquer twani bapesi boketu mbongo akomosa la publicité ya mafuta ibino bolobake mboka eza na matanga bino bolobake mboka eza na pasi mboka eza na matanga poka na ba congolais baza na Kinshasa bino awa na poto to bisika tu ba congolais baza boza droit obalisa bana na bino boza droit otika bana na bino na ba classe boza droit koyiba ba congolais boza droit nenge boketu kenda kobeta ba musique na matanga akamata sala ba instrumental ya kiswede na e atie yango so azobeta osenga ba 1 euro ba 50 centimes na kiti nyoso to ke bonyoma loketu bonyoma soza 1 euro pesi oza 50 centimes pesi lelo akomi kolakisa ba voiture ke ba pesi 4 voitures de komi combat ya bien matériel est-ce que congolais elongwe combat ya diaspora courage diaspora amatungul courage elongwe combat ya bongo komi combat ya bien matériel. Soyons réalistes peuple congolais botika bandeko botika kokosa batu ki otoza na Kinshasa moyeto kende te Félix Tshisekedi okanela biso congolais to akozonga na mboka ne muto okanga ya zate à part ba crime na ba ki escroquerie ba ki muyibi bosala bokoma lelo radical koleka mo radical bokti kokosa batu era Ramsès wana boko menacé par rapport à quoi asali binoni bino bozo na droit pesa point de vie ya za la droite bino ku bozo fana na bangwanda na monaki awa odombo azo finga boketu ke bazalaki na boîte moko boketu amemeli garçon moko ya kipede batu tu ba ed makamna oloba na mona fi moko azalaka awa yu mutu mosi abenga ayesa mwasa boketu aboni komba na kimuyibi boyebi makamna oloba eza biso kutu te moyibi eleki na komba botika batbata la l'aise naza koyebisa era Ramsès zwa kimia kokan menace o basali yo elakisi te ke bakundi yo to ba enterré o te batieli yo nde escalier ya komata batomboli yo lisusu parce que bato bazalaki na posa ya koyoka yo te o bayebaki yo te o bayebi yo te na moment lisusu bakomi na posa bayebi oza nani pourquoi babeti yo bazobanga nini eloko nini eza kati na oyo bango balingi te population abénéficie nango. Donc c'est ça la génération consciente biso tozobunda combat collectif eza combat eza combat individuel te ezali végétarien te tosutenaka mutu nyonso aza na kati ya etumba oyo Etienne Tshisekedi ya komise en charge ya le peuple d'abord ndeko tout na 4 coins ya planète azali boyebake ndeko na biso era Ramsès azalaki menacé na Paris lobby na ba jaloux congolais ba résister à lokuta bokobangisa mutu te na yebi ke bosala ba grimace mutu obanga bino azali te mais boyebake eza mboka ya loi
Bon se tromper te bo kamati bo menacer tant mususu mutu moko boye bo menacer tant mususu te bo menacer concert na o menacer individu dans musique mutu mususu yo menacer bo zalaki ensemble mais ko bossa na te ebi place à fanda kate bo menacer ka bo zalaka ensemble bo ko se retrouver na mboka moko na Europe na place moko yo yaki feti to yaki koleka na nzela oza ko sombelo ko place moko ta mutu menacer ki boza bino mbale so za makasi ya oboma yo wana yo ye batté après 2 ans 3 ans boka ni saté chaque jour bono tambola kaka ebele non il rappelle mon mususu antilope mususu baza groupe mais donc akeko melama ye moko akokuta na likama donc nzambe aza pona batnyo surtout eza combat ya ba faible o bozo sala a na diaspora combat ya lokuta ya ba pasteur bobo ya ba Fabien Kuswanika résistance ya lokuta. Donc era Ramsès Joachim oza soda ya Fronza généraux oyo bundaka mutaolengi sayote batelionde escalier tombola yo oza mwana ya mayele ozali bongo ya mayele donc pesa message eza makambu ya sonité zwa vidéo partager yango partout partager vidéo partout mutu toi mona soyi babeti yo pona ngakuta eli esengo makasi elakisi ke tumba na yo ekomi elakisi ke etumba na yo e atteindre et tout manao eza kozangisa banguna kimia et la que ba message opesaka et là lisaka bango kimia te donc c'est ça donc na tiango entre parenthèses na kozonga na pesi ba mote to na kulutu na José Ike Matembele na maman Mokonzi maman Hermine Mboukou donc tozala bino maele congolais bisika tozali to soutenir biso tout président Félix Tshisekedi Chilombo le guide Lobi to mona ki vidéo balaksi biso que Joseph Kabila siégé na parlement. Menzambe oyo alala kate. Congolais ya 2001 na Congolais ya 97 na 1980 eza Congolais ya 2020 te. Eza Congolais ya 2019 te. Kabila yaki na Sénat lobi babolimbisi. Tito mona ki Janine Mabunda ke kozwaye na porte na entrée. Tito mona ki Tambo Mwamba bang Kabila kote na Sénat batutu batelemi Tomi beta ki ba mabaku ebele to mira ki fort ndenge nini assassin criminel ya boye bakende ko sala ndenge wana donc tozala ki na choix te assassin ndenge wana criminel tokende bayamba na bonheur wana tozala ki batu tondimaki kotika nyonso tout pona tobeta ki mabaku tolala ki na kimia te nzoka nde ba caméra cachée zalaki pourquoi Joseph Kabila salaki loka nengwana pourquoi ba Janine Mabunda na Tambo Mwamba tant Kabila kote na Sénat Tambo Mwamba ba tremina ba nyonso tout et puis pourquoi Janine Mabunda keno ya mbaye autant Kabila kotaki ba congolais ba wolola ki oh Kabila assassin Kabila criminel Kabila sanguinaire Moutanengo na ko siéger na parlement sénateur à Vinoni parce que c'est inacceptable Congolais fandi amona ki Kabila za sénateur à Vina Congo sénateur à vie par rapport à quoi Kabila boni ba Congolais Kabila a pillé Congo Kabila donc ba mususu ba bima na Congo baza ba Burundais baza ba Ougandais ba kuma ba Congolais par force. Alors lelo siko ning ba Congolais ba ko cité nzoka nezala ba patriote ezala ba révolutionnaire okoyi ko sala révolution te sans que oza la patriote ndo nezala ba patriote bazala kilo biyo na ba wololi Kabila bino mutu boloba ke Kabila za mukonza mboka faki akanga bango lobi faka beta bango masasi boto bi Kabila tanzaki na pouvoir neno koyi ko sala lelo kanengona. Dernier jour où Papa Tshisekedi a outaki na ba province fa kitana Kinshasa kona clôture na 2011 asa la meeting o ande ki muta boya ki meeting wana boyebi mamele kaki ba beta masasi abu portes na YouTube ba policier congolais bazoyebisa ba tune report bozonga sima baza ba Rwandais baza ba Ougandais bozonga sima yaki na ba Rwandais na ba Ougandais atie première ligne la police na biso deuxième na troisième ba Rwandais na ba Ougandais atiaki yango parce que asasa ba Congolais mais lobi na pays du peuple faga taper ba soda wana lobi na Sénat faga taper ba soda wana laksaki yaza Kabila nzo diriger pour président na mboka za président nommé aza pantin aza placebo ba bolimbisi makokai ko sala ngote pourquoi bokonzeza ya ko changer lo bazala ki humilier
Merci à toi, les patriotes congolais. Merci à toi, le message. Kabila a trôné le corona, bisoté bisika tout aux alliés, cible d'abisso Ali Joseph Kabila, ennemi à peuple congolais. Batu nyon surtout au basalina Kabila, bazalo kola ba démon, Kabila ne Satan, o atindra ba démon. Donc, on a tout intérêt à défendre l'intégrité territoriale nabiso. On a tout intérêt à faire effort, il y a besoin de s'amboka nabiso na rail, na elongo na mukonzamboka Félix Tshisekedi. Peuple congolais, ici qu'à tout aux alliés, de loin ou de près aux alliés, tous soutenir président Félix Tshisekedi, Antoine Tshilombo le guide, c'est notre président. On a tout intérêt à soutenir d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est Aza président Oyo, Aza opposé, pardon, Aza président Oyo a posé ma acte beleza positif. À côté, il y a prisonnier politique, à Kangi, ba caché, ba aner nyoso, ba exilé politique, ba na libana mboka zongi si bango. Malgré ba tebele ba comprenait qui est ma bé à l'obi que, à fouiner le passé te, ata l'obi bongo, qu'est-ce signifie qu'on fouiner le passé te na audit? Et là, la différence est parce que audit est quand kaka bateau ba osa na gouvernement na été audit ezali ba auditer batu nyon surtout eux ba sali na Congo. Yango moni kezali kufa libika. Yango moni toza ko benga batu nyon surtout Kabila za na nyongo na yo kene ko funda yazali azali Rwandais aza Congolais te funda justice za charge. Neto moni mutu moka uti ko funda ya diamant moko ya munene awa. Donc on a besoin de Congolais, ba maman ba aussi, ya ba Thérèse Kapangala, bande ko passer Lukusa, boke ne ko funda ye. Bo mona ki bana ya musée Laurent Désiré Kabila ba ye, bana o ba na ko chama kolo na Congo te bazala ki rechercher koneka Belnaden na Congo. Bo mona ki ndenge ba kena émission bosolo ya politique, ndenge ba ngai ba triquer bango, ba yebisa Kabila ba sala test ADN. To yebisa Kabila soki ya za prêter lokola bazama passa na Jeannette o abotama lipasa o na Rwanda lipasa o abotama na Kenya so na Tanzanie baya basala test ADN to koyeba so bazaba vrai bana musée peuple congolais bisika tout ozali mokonzi mboka ezali Félix Tshisekedi muto ayebisa o teke soko soutenir Félix Tshisekedi eza directement soutenir Kabila Lukuta batebele ba beninga ono neni président tout le monde a qui ce qui présent Félix ou maman Denise ba pesi Olive Mbote eza problème ni politique tozotala bo keba nango bo jija ngo na bandenge na binote lelo poto koma bisika o to komi to kapeke ba interpeller tam susu ADG à Jeffrem ba interpeller ministre Boye ba interpeller ministre Boye ba interpeller ba ministre Boye boye ba ke tito comme na niveau na président Félix a joué la stratégie et belé soit salé ka ben émotion ba congolais à jamais mais lelo politique est dans ba raison et belé za la kana ennemi te za la kana ba intérêt zali area ko se faire des concessions mutuelles donc cela veut dire et dans la carte et belé ko condamner mutu moko lelo pourquoi zali boy mais après 5 ans 3 ans 4 ans on peut ça raison on éviter pourquoi ba réagir bon so yebi politique te ko kota ngulu te politique est un monde moko ya mystique il faut beaucoup qu'on réfléchir yozo tala ngota msuna ndenge ya liboso mais ngona ndenge sima donc muto aza ko poser ba acte wana oyebi te oza yete cesser na ba jugement moko inutile soka pesi Olive Mbote ezale lo côté position tout boko ki kolobela position tout boko ki kosala la politique eza mystique politique eza ezali match à football to sala ka pronostic politique ezate mungu na biloko meki mungu akutu ngomspera ka uche yango momeki omona ke leki donc muto aleki si mungu wana muto alamba chaque jour donc yango bisika tozali de l'eau de près tozali biso tout la sima mokonza mboka tala lelo misala zo sala na mboka tala lelo nenga zo bundana lelo fe ka musabino ke tokomi koyoka ba audio ba Lambert Mende bazolela ke balobi totikali na 5 juges Kabila mtazo diriger mboka Kabila mtazali na bokonzi na Congo ndenge nini atikala kana na 5 juges ba juge nyonso to bazala ki ayeba kei wapi pourquoi Benoît Luamba ndimi lelo konima kosopa Kabila kobimisa ba vérité tout comment lelo bango ikasanji baboteli bango bandako comment lelo bazoe baboteli bango bandako Kabila komi menda komi kolobake totikali kana na 5 juges
c'est grave. Il y a un manœuvre, les bateaux, bateau kanisa. Quand Félix Tshisekedi, Kabila a cédé tout, mais a cédé jamais Seni, to justice. Mais comme il y a eu des personnes, c'est l'état des droits. Qui dit état des droits, c'est justice. Alors, ceux qui Kabila a la justice à Congo, qui n'a président Félix na mutu ya moke aux années. Bako sa dit, n'était pas tebele, mais il président Félix c'était Kabila kolela. Bozomo na ba misala, bozomo na ba trace. Bozomo na ba trace que Kabila est na Sénat li ba wolo li na ba Congolais boy soni. Quelle humiliation! Yemei humilié. Yemei humilié Félix Tshisekedi ya gotomwama. Peuple congolais de loin ou de près allez soutenir président Félix Tshisekedi. Antoine Tshilombo le guide, c'est notre président. Oya lelo. Banda président Félix a continué à obéir la solo que on a tongo ba levaille congolais mogoboy. On a tongo ba kangi journaliste mogoboy. Makambo wana ezate. Mais tozali soto la muna tongo mawa to éviter lelo ko passer neni. Lelo Kabila kangi nani. Lelo Kabila levé nani. Lelo ba bomi nani. Lelo makambo wana ezate. Voilà qui sanga muto ba kangi. Parce que l'état des droits. Peuple congolais bisika tout ozali. To soutenir Mkonzamboka Félix Tshisekedi, c'est notre président. Aza président ya cliquité, ya tribité, ya ethnicité, ya province Songolo Pakalata, li président à tous les Congolais. Même aux contre c'est notre président. Aza président, aza souci à Congo, a président aza souci à Mboka Ebonga. Donc Mboka esenga maki na leadership ya Nengwana, ya Félix Tshisekedi, grand visionnaire, aza la clairvoyance. Donc Lelo Banda Koti a posé a sali ba action moko très très positif. Na Congo bananga la botama na kala komona te gratuité enseignement. Na mona yango te. Na yebi yango te. Na Congo banda toza tra ko kama sorte de mouton te pour la première fois na yo kamona. Na mona yango pe na ba poto a na yebi to benga yango sorte de mouton parce que faut na yeba tout te. Na za généraliste te ko na yeba tout. Donc généraliste azalaka moko nzambe mais lelo comme na Congo pro sorte de mouton c'est présent Félix Tshisekedi. Quand Kokoloa to le kaka 20 ans ezalaka ni na mai ni na courant mais lelo na mai ezala courant. Lelo bana ba soda nyonso na basi na mibali bazozwa soins médicaux fele banda tchaki makambo wana ata moko te azoloba o tokena l'hôpital tel ba compliqué biso to na combien de soldats na République mobile. Donc bravo président Félix Tshisekedi. Boko sa ba congolais te. Ole boko ne ko menacer era Ramsès. Bino bato bozala besoin ko bunda bozonga na Congo. Parce que awa na diaspora combat ezalaka te. Boko si ba congolais to combat ezawa te. Quel combat on a poto? Combat ezawa te. Congo ezalaka awa te ba institution boko ezalaka awa te. Bato bino bomona ba fiti ba contre Congo bazala na Kinshasa. Soto ami bala te meto ke le Kinshasa to no bunda kuna ba okanga mutu moko te. Mutu nyonso to abunda awa na diaspora oza la pour président Félix oza la contre eza point de vue na yo ezali liberté d'expression malgré bino bo commissaire yango na ndenge ya mutema mabe na ndenge ya ba haine tribal na ndenge ya ko mépriser la façon tout mais yazali démocrate tokende na Kinshasa botika ko bata momoni mwana batu era Ramsès boke bo menacer oh aza muluba te est-ce que baluba bazala droit lo bater na Congo? Boy bisangai province ni to tribu to ethnique ni ezala pouvoir ko le kabaluba. Boy la kisangai Mobutu asalaki pendant 32 ans. Bacha mutu mo mal à l'aise te. To mona ki awa Mobutu abomi Congo pendant 32 ans. To ka ko yoka ko na Kasai ba bomi équatorien moko parce que Mobutu ali mutu Équateur. Maintenant ya éviter Mobutu abomi sa ba papa ba généraux ba colonel to baluba. Nazana master nga parmi ba mi d'enfance ba avant Mukengeshai. Grand médio na salué bisika zali grand médio bavon Mukengeshai mais papa na wazali colonel Mobutu alongola bango nani ayebi yango te nani ayebi te baboma bakasaye na Katanga na makaba bakiungu nani ayebi te bangunza Carlibon oyo lelo nani Félix Numbi wana Kabange wana lobi donc mutane na yo ki bafundi ezala intoxité dans la solo fo bafunda ye il faut répondre. Tokoyi ko céder te to mona ke batu bazoya na bambuyema neti ko laksa biso ba congolais ke voilà niveau biso peuple congolais tozali rien mukoyi ko balika manwa to tiki non to céder te c'est la même chose to moni ba sala ba graviser situation que Janine Mabunda ba fingiye na bechole non
Bibembe surtout Kabila Bomi a zikisi siège à IDPS abomi ba massacre ya Bundu dia Congo ya Tingi ya Inyele Itoko ya Kamwina Sampu ya Mukungubile bato surtout Kabila Boma na ba FCC web sangai kena soki batake Janine Mabunda elakisi ke bato bakufa ki Janine Mabunda leki bango mwasi wana oyo tambomo mauta ko finga na Sénat yazo mérité gloire te Mabunda leki Mabunda c'est qui mutu nyonso to ayebi ka salina Kabila to sana asala ka mama FCC asa contre le peuple congolais donc même si to kutani na ye na nzela za na problème boyebi sa batute ke bibemane leki Kabila Boma Armand Tungulu akamata chamutu na ye na kati ya mai mbise zolia ye aboma ye na bakubu après chamutu na ye na se makoni likolo kwa ntane batokaka ntaba mutu makoli likolo mutu na se bebe menaeza wapi aboma Floribert Chebea aboma Pasteur Lukusa abomi combien de Congolais Kabila donc na omona ngezali injustice que mouvement le bamo mone to aliawa Janine Mabunda est inacceptable za mwasi Janine Mabunda za mwasi mazali mwasi na liste ya ba sorcière azali mwasi na liste ya bandoki nzoka nde ba Janine Mabunda fa ba soutenir bana basi ba femme congolaise parce que ba on basimbi budget ya économie ya Congo na sens ni ba on bazali ba moteur o baza ko laisser baza ko nourrir ba famille. Combien de papas batanga ba classe bataminene bana misala te ba chômeur po alia mbisi ya pamba mai aolia ngo ndenge nini donc alia kabiloko na buna ete parce que pesa mbonga kolia te maman mtabima na 5h ake kozwa mapa te kisi na ba 17h asombi pondu na wenza mangobo asombi pondu na wenze ya boye ya zigida donc na sens wana na gambela ke kolamba kwa lesa mabota normalement Janine Mabunda fa soutenir ba maman ba femme congolaise. Mais il y a côté à Kabila, on a contre les femmes congolaises. Combien de femmes congolaises baza violées na Est? Janine Mabunda l'équipe à mon ami. Moukonini Janine Mabunda plaida pour la femme congolaise au baza violée na Est à pays. Moukonini Janine Mabunda a plaida pour la femme congolaise au ya Bakassem au bazali na bakenda Angola ya contre va déplacer des guerres mamakamu na samp. Peuple congolais. Bon la biso ba ventir te. Janine Mabunda inacceptable. Ah bon? Inacceptable. Donc to cha muto akufi na muto azali vivante. Po ba swani to ba lobani mabeni ngolo ba ke muto azali vivante ali toyoka ema koleka muto atiki biso. Peuple congolais de loin ou de près tozali Kabila azali lobi humilier na ba patriotes congolais. Bobo sate Kabila boma mutu na États-Unis ba garde corps na ba boma ba tu na États-Unis oyezo ko ngindisa epe lisusu ya ngwana mais wana boma ki bato azaki président époque wana mais lobby azali na Kinshasa kutu na mboka na e place oyo azali roi ya Congo place oyo nzamba sala ke Congo za sur mesure pona e faka boma bato wana lobby to ndima e ba wololi e Kabila sase Kabila moyibi Kabila ndoki. Peuple congolais de l'heure des prêtres aux alliés soutenir notre président Félix Tshisekedi. C'est notre président. Oh, yaza ko incarner ba valeur, waza na souci à population. Oh, yaza ko bunda tongo midi pokwa. Oh, biso na oto lali pongi. Ya la la kate pona ko luka ndenge ni mboka ekotambola. Donc bisika tozali de l'heure des prêtres aux alliés mutu moko te aya ko lengi sabino ke o so na soutenir Félix Tshisekedi na soutenir Kabila ba la coalition. Coalition on est qui mal nécessaire pour un moment moko. Les alliés politiques, les alliés constitutionnels, coalition. Donc la réalité les alliés est belée. Politique est dans la raison nango. Président Félix a connu que la président na monde oyo a continué à pouvoir dans un moment moko difficile. Et les alliés qui plan moko ya nzambe. Ceux qui les alliés qui président n'engona te mais un homme boulu à danger dans la Congo. Mais avec humble toi ça kokende. Azo kende malembe on sa la course concurrence dans mutute azana besoin ya ko impressionner congolais mon côté azana besoin te il fasse ça la par rapport pour yo congolais songolo lobby yo zota la match na ndaku na TV mais il y a ça ko beta match na carte terrain vous en ndenge mon côté au monde la poto yo a vraiment la poto faux caméra et la poto mais il y a ça na terrain donc cela veut dire ndenge joueur tel la kwanza ki yozo mona ngona TV comme sous mona ngo bien faut batcha na ralenti
faut battre on a ralenti na 4 fois battre on a liboso na sima na mipanzi na pembeni na likolo pour mon vraiment que action ezala ki boy mais na ndenge mona muto aza na terrain te. Donc peuple congolais de loin ou de près aux alliés tout soutenir président Félix Tshisekedi, c'est notre président. Oyo lelo asukisi plan machiavélique nyonso ya Kabila. Oh lelo a réduit Kabila à 0. Oh lelo FCC tie ba moteur en marche. Bazo bungana na ndenge nyonso bataneni ba coiffer ye. Parce que pour la FCC faut ba coiffer ye. So yo do beta tolo ke ba na coalition FCC so ki ba na coalition la président Félix. Oyo bango FCC va se retrouver. Banga ba compliqué était. Ma preuve est claire. So FCC se retrouver qui na coalition. Oyo. Mais tout cas comment on a été banga ba contredire ye ki banoma e banda kala. Une année bien pour y sala. Combien de makamtozo mona o Roubewa, boza même gouvernement ministre intérim ta s'occuper na makamo élection partout na monde. Ndeni Roubewa a ministre de décentralisation, il a tout ministère mo existe raté. Mais nene azo wole la makambo ya recensement identification ba congolais, il y a za rwandais. Azo wole la un objectif ni pour na ba bomba ba fichier électoral. Pour na ba bomba ba plan machiavélique na bango nyonso mais ta ya nzambe beti soyons réalistes ba wole la on est même gouvernement comme il a niveau ti ba même gouvernement mais Gilbert Kankonda ko funda ye justice n'était pas si raison il sa coalition ne cause à la bombe coalition au moment la première ministre titulaire na vice na e ba yo kanakate pour y coalition moko contre la nature dictateur na démocrate basali coalition. Donc pour la première fois dans l'histoire de la planète, mais toujours Kende Félix Tshisekedi déjà plus que vainqueur. Toujours Kende Félix Tshisekedi so inzamba za pour na ye nanya okwesa ye. Yo okwesa Félix Tshisekedi na neni. Na makelele ya pamba koyo Martin Fayulu Fandi ozimbongo ya Kabila lelo ba juge oyo boyaki. Ba juge oyo menda lui totrali na 5 juges. Ba juge oyo mukonzi na bango ya cour constitutionnelle. Aye ko livrer secret nyon c'est pas chef de l'état. Chef de l'état zuye a memie na avion. Ye juge wana zalaki na embargo akocha makolote awa na Europe. Mais mukonzi mboka oza grand diplomate a memie na avion a négocier a tiki. O abimisi ba vérité tout ya Kabila. O Kabila devant président Félix Moutou et comme na C. Alors yo yebisanga yo lelo Martin Fayulu l'équipe Benoît Luamba na oyeba makambo ya Kabila yo Martin Fayulu bon yo pe en final o bate ko yeba te parce que koza Martin Fayulu pas kabiliste munene donc ça j'ai oya bana ko jouer za kabiliste munene donc yebi pe makambo mais Benoît Luamba zalaki président cour constitutionnelle et ça signa qui 2 fois ordonnance selon info mon na inango ke ba le kana RTNC ba publier ke ba destituer président Félix na makambo na bango ba mbuyema ne ba losala mais ba boya ki makambo ya boya ki makambo na ndima ko solola parce que atalaki ke leader otozana e so na meki makambo ngana bebisa vina ngana mbula na komi bana na ngaba utika ngaba ba ngai na mwasi na bana to kufa parce que makambo ya Congo eza blague te mtazana mtu ya mboka Félix Tshisekedi peuple congolais ko soutenir mutu moko te na bambuyema. Donc lelo yo Martin Fayulu chap makelele ke justice quelle justice yo le ba congolais yo soutenir Théodore Ngoyi yo kisio Sonia Sambu isio ke eza yete eza démarche na yo pendant que yo ba pesi yo mbongo. Donc peuple congolais bo se souvenir na ba audio ya mende uti ko le kakala mingi te mais Martin Fayulu ayeba makambo wana nene andimi démarche wana po ba pesi mbongo yo mona bat mouvement bazole kabalu ke toko créer instabilité na ba marche pour na ba investisseur ba te battra ba lingi Congo so kaza mobile te fa pesa modo de batu nyonso tu ya lamuka o bana na ba ozo wa gratuité enseignement bo fa na banda ko kenda te poto ndima ye peuple congolais gratuité enseignement batazo bénéficier na ngo ezali peuple congolais to famille Tshisekedi bande ko na to soutenir président Félix total ndenge ba pays mususu ya Afrique bazo senga ye total ndenge Camerounais na lobby basala ka critique na mutu so akomi na suka botali ka travailler to moni a travailler boité ndenge nini bozo mona na misu ke Caleb Moutonga akomi chômeur muto azalaki parmi instrument moko ya répression ya koboma ba congolais na ba kasho ya ba sama belé ya koboma ba congolais na ba fausse commune
bato basali mabe na mboka lelo to be Caleb Mutonga la chômeur lelo nani azolela na réseaux sociaux John Numbi azolela eza makambo ko iko sala mate comment yo congolais ko iko fando lo bakenga na ko soutenir Kabila to soutenir Martin Fayulu ko ko sala bongo te na makasi ni Martin Fayulu traître vina ye mobimba zalaka na ki traître kena dynamique ya yete ko welela ki traître vila Kinshasa tekeli Kimbuta ko keno defa mbonge po Kimbuta awelela na makamutu. Donc peuple congolais bisika tout ozali de l'eau de près ozali Nzambe azana biso toza derrière président Félix Tshisekedi ko céder te na bambouement biso to yebaki combat na diaspora ali combat ya ba valeur lelo toza surpris na diaspora to mona combat na Belgique na poto muto ola kisa ba voiture lobi na comme na 4 voitures ba pesinga soki na sokoko soki ndenge nini combat wana za combat ya ba anti-valeur au moins ba osala be mission cible ngwanda bima na Congo assassin criminel sanguinaire anti-valeur le loza na poto apesa pe ba akumi pe ko pesa o tuti power o boy yibi Ndeko Prince Mubi bambote to na sepeli komona yo bisika tozali naza ko beta sete na era Ramsès aza congolais aza na droit ya kozala na liberté kobeta ye ekozongisa ye nsima te epesi ye nde ascenseur eza nde ascenseur bosaleli ye tombola ye bato nyonso tu ya valeur baza objet de critique bakritika Jésus na forme tout bakanga ye bahumilia ye batia ye masuba na mutu eboma échange mission na ye te Mobutu seko kukungwendu bakunda na Maroc na 6 personnes Etienne Tshisekedi na Kinshasa pour la na sala ki bien Etienne Tshisekedi bazongisa na ba village Etienne Tshisekedi batia na bakashwa sa mabele Etienne Tshisekedi ba tetaye mutaliboma mais batnyo surtout bazalaki na ye bakibasa baliaou bambouakem bazalaki belé lelo mutabeta lisona bango azate parce que bazalaki corruptible parce que baliaki bambongo kibasa maliba oh tout le monde oh liaou oh mbwankem bazalaki belé oh dikonda la côté na biso na kajeke na ye mama oloba lelo tosuka wapi na kati na bango ngunza Carlibon oh kyungu akumwanza lelo na obeta makambo na bango Etienne Tshisekedi parce que abundelaki mboka ya solo azalaki juste na komba na ye andimaki kozala crucifié andimaki ko crucifié ba sentiment na ye nzamba futi Félix Tshisekedi donc tobunda komba ya ba valeur komba ya lokoso te nazala na esengone na bogisi be mutu akoloba teke biso topesaki bogisi mbongo mpona tokangisa ye munoko kosi na bunda komba wana te je préfère na senga tala nazosala nzembo ya komba ndeko edenga ezali komba na biso tu eza pe obligation te eza pe na pression te soki ndeko alingi a contribuer so alingi ta koza na empêchement où est le mal mais yo ko kangisanga munoko tozangisanga liberté na ndenge nini so tobunda komba ya ba valeur donc naza patriote tolingaka tobundi etumba mpona toboyi injustice yeti lo totala komba Mozito pe afandi abe aza opposant Mozito aza opposant aza ko expliquer pe ba congolais ke na toko déstabiliser mboka oyo toko benga ba investisseur ba koyate de yoza ko empêcher ba investisseur ba na Congo pona ba ko investir mokonza mboka zo tambola zo buna na butu moi azola telo kwa neti bakati mbwa mutu to bakati nyoka mutu donc azola tazo luka ndenge nini Congo ko s'en sortir na crise oyo o Kabila tiki na ba dégâts onyo surtout alebino so ko teni pour ko empêcher côté instabilité na Congo ba investisseur ba yate mais tant que na ki liboso ya ba Rwandais ba côté pour la bomo congolais wono zaki na nguya ko empêcher bango te quelle sorcellerie pour na ba investisseur ba yate to sala marche to ko sala à l'instant to déstabiliser Congo pour la investisseur ba yate to créer ba marche ba désordre chaque jour mais pourquoi pas au pesa ki mot d'ordre de bongo tant ba Rwandais ba kota ki na bandundu na territoire natal na yo place oyo botama mais on préfère ba Rwandais ba kota kuna
okenda ti lelo akende oloba ni o ni a ale bato ane bazala baopposa na biso ya mozito voleur nazoka matata mponyo azokrie ayi boluka bandoki te matata mponyo baluka bandoki te neni ndoki eza yo moko ndoki ya vie ya moto eza yo moko yo moza complice ya malere na yo yo mozali ndoki ya vie na yo bozwi bamotere ya sika oyo badanki eki mpona bukanga lonzo elesa Congo bokamati bolongola yango bocreye babukanga lonzo no parallèle ya ndenge na bino moko et ce qui est grave biloko bolonaki na bukanga lonzo bolongoli bamotere biloko tutu eke kobotama université na Kindu mbongo nini liboso ozalaki nango mpona nini liboso afai okoma ministre ozalaki ministre soki ya finance soki ya budget yo matata mpo nde osalaki université na teta okoki premier ministre osali yango eza neti bino tibala encercle stade na biso ya Lemba ya balaba ya avenue na biso akamati encercle yango atie terrain synthétique ye azalaki locataire na Lemba azofutela ndako akoki premier ministre mbongo nini azwi mbongo api mpona osala bongo asalaki ngo na compte ya l'état to na compte na ye personnel peuple congolais donc lobi bakobengisa bino tibala ekoma ezali acharnement ekoma ezali règlement de compte non merci na peuple congolais boololi Kabila lobi bohumilie ye bravo Kabila ndoki Olive ndoki donc ça veut dire que mutu wako iko fort lobi ndenge nini baololi mama Olive mais Olive sorcière Olive azokosa ba congolais na mwa tomate azokosa ba congolais na mwa tomate azokosa ba congolais na mwa manioko na mwa mboma na mwa mbala ya sukali na mwa pondu na mwa ntaba keza de l'autre côté nzokande bazo contrôler plus de 120 permis d'extraction ya or diamant cuivre na cobalt na Congo RDC Olive Lemba la société égale wana ezala makamba ba pétrole ezala makamba ba minerais do ye pesa milliardaire de bana na bango kutu mibale bakuma ba milliardaire baza kutu na mbula na te ba yebi kutu bakuma ba milliardaire Congolais zo souffrir otomoni Kabila donc tikala mingi te Congolais akuma olobake pona Kabila toyoka awa kala mingi te ba résistant ba combattant ya kimuyibi ya lokuta to bakoma kolobake kokanga Kabila ezali acharnement ezali règlement de compte to kala mingi te Congolais akuma olobane to priya au nom de Jésus to sala acharnement na Satan donc ezali mawa donc Congolais aza prêt pona ba intérêt na ye personnel akoki ko utiliser voie surtout à atteindre l'objectif na ye mais pona intérêt ya nation muto neti Félix Tshisekedi akosala te donc lelo toza komona ke eza facile na muneti ba Martin Fayulu andima kosangana na Paul Kagame pona totema ya Félix Tshisekedi na likamu songolo opakala parce que pona ye ennemi na ye ezali Félix Tshisekedi so na sangana na Paul Kagame tokokwesa Félix Tshisekedi parce que Paul Kagame na Joseph Kabila ezali 1 + 1 = 1 ba mutu moko mutu a protéger ka ba intérêt ya ba Rwandais oya fungola frontière ba boma ba Congolais ba misa richesse à Congo ne balingi c'est Joseph Kabila aza vrai Rwandais de père et de mère aza tala litanga mote ya Congolais aya awa clandestin na bota kayuchu abomi ba Congolais a massacré ba Congolais donc atika ta ko côté la Congolais mona likambo mote asala ba amnistie asala brassage ya troupe rwandaise na armée na biso ba généraux combien bazalaki batu ya baza ba Rwandais Delphin Kayimbi waka Kayimbi so talelongi na Rwandais bisengi mana Rwandais mboka moko eko za na 300 généraux ezalaka te 300 généraux na ndenge ni donc c'est Kabila mtazala makambo la haute trahison lelo bakowolola ye yo Congolais de père et de mère beaucoup makolo bakezali acharnement asala accord na kunda batware oza ko reconnaître accord eza ko reconnaître ya ba Rwandais droit ya kozala Congolais ko participer na vie politique congolaise et puis kozala candidat pe élu c'est Kabila bas muta signé yango ezali Raymond Tshibanda mais avant Raymond Tshibanda signé yango na opé autorisation c'est Joseph Kabila Rwandais de père et de mère za Congolais te donc tokomi kokoma neti esprit moko solo balikamo bezali ya vérité obi logique ezane te so bolobi te so bolobi boye banyamulenge bakoloba neti bomenase bango oh c'est du n'importe quoi moi bongo babomu oni toujours remarquer na ba réseaux sociaux ba Congolais za notre territoire eza mabele na biso
Pona nini oni alobaka te na makambo ya Israël na Palestine? Pourquoi pas oni alobaka ke non ndenge nini ba Palestinien bazo défendre makambo oyo baloba bongo te parce que ba Israël ba Israël bazo boma Palestinien mingi. Poni baloba ngoti. Poni baloba ngoti. Peuple congolais toko cédé te na makambo wana. MONUSCO na Congo asali bambule belé. Budget azwaka ezali soki 21 milliards. Soki 20 milliards, soki 14 milliards azwaka par an, 22 000 hommes. Baya na mission observation. Cela veut dire mission non assistance à personne à danger. Cela veut dire bazo boma batu na Congo, bango baya wana pona kosala ka inventaire ya bibembe. Alelo to noter na ville tel bakufi 50. Lelo bakufi autant. Na otomona Leila azolo baketanga yaki. Si je trompe pas, bah non, les autres ont compté combien de bibembe. Mais on va milliards. Mais budget na bango, et qu'on a 4 fois, 3 fois que budget na biso moba congolais. Pour la totaka gratuité enseignement, dans mon condambo, 2 milliards. Mais bango a un bon collègue. On a un bon collègue, 5 nations. Il y a minene. Oyo batambu, oyo ba gagner deuxième guerre mondiale, oyo ba leader ya planète. Donc États-Unis azwaka, Russie azwaka, France azwaka, Angleterre azwaka, Chine azwaka. France azwaka, donc 5 nations, donc France, Angleterre, États-Unis, Russie, Chine. Soyons réalistes. Mais t'as la vie congolaise à l'amour. T'as la vie congolaise à l'amour. Dans le lot, on a tout fait le monique. Oh, lui Michel a expliqué par Congolais que balongo l'embargo. Il y a Chadari, mais lui Michel Mtanzolo Baké Kabila a dit sauver à Congo. Puisque à Congo, on a droit le bâtir réclamer. D'ici qu'à tout, on a dit soutenir président Félix Tshisekedi, Antoine Tshilombo le guide. Ba coalition, ba makambo États-Unis ont soutenu Congo et ma BT. Mais ceux qui sont organisés, ils sont mon côté États-Unis ont soutenu biso Tikan. Et là le quoi yo dali parents dans ndak na yo. Aux organisation na moi sinon la banate. Attention ami a aidé yo. Attention grand frère a aidé yo. Attention qui relation connaissance a aidé yo. Finalement moboko la moi sinon bana na mbongo kaya batu ya osenga. Il y a le quoi la Congo tout dans la richesse photo sont organisés. Mais lit ya liboso za lika lit ya ba antivalère na forme oté. Photo ça na liboso lit contre mutema mabe. Et puis faut ko kanga ba antivalère nyoso. Toko ndima impunité te. Na mboka nini Kabila bomi ba Congolais ko la sénateur à vie. Soy président américain za sénateur à vie, il pona ba intérêt à ba américain. Na sens que soy na taki guerre na mboka tel, mbongo ane yaki ekotaki na caisse ya États-Unis, ya caisse na ngate. Ya mwe bo senga etoko ba extrader ye, tobo sale ba kanga aérien. Donc na sens wana mona ki Kadhafi aye na France, ba français ba marché ba que Kadhafi a dictateur. Wana Sarkozy mtazala ki chef de l'État. Batuni a lobi mais France ils ont la contre-temps, ils ont kene na ba récession, ils ont kene na makambu ya ba ya austérité. Donc ils ont la contre-temps ma mbongo. Kadhafi aye awa, nenga ye awa, mbongo o aye nango et koti na trésor public. Alobi alors nga Sarkozy na gagné ni. Ils allaient mbongo ya France. Donc les Français ba fandanier. Na mona le sous-président chinois yé asali commande ba Airbus ba marché les pe que dictateur droit de l'homme ezate pas na yé. Sarkozy même réponse. Soyons réalistes. Donc soyons réalistes. Donc président Félix n'a pas cet exemple pourquoi. Na mona ki président chinois qui est États-Unis qui Angleterre azongi. Na mona ki Merkel a landié, na mona ki Hollande a landié. Wana va Hollande si sa mandat na e. Parler ngolo bani. Bango pour la bango na ba France, na ba Allemagne, ba Hollande est un dictateur. Mais la Bible nous dit l'argent répond à tout. Le col azali le puissant na économie na monde. Bango na États-Unis, donc l'argent répond à tout. Faut ba landaye. Babo ikutu ko landela kutu kaza dictateur, azaboy. Parlant ngolo ngolo bani. Il suffit on dima ko violer l'okomoko yali au constitution pour l'intérêt à peuple donc aux justifications dans les à la claire parce que moutadalis moutou oyo après ça qui mandat ezali peuple congolais souverain primaire ezali peuple congolais ceux qui ont violé l'okomoko ya constitution pour l'intérêt à peuple oyo appelle si yo mandat ou le mal
que osala que moyena violette ali pour la intérêt moko personnel ya ba boni Congo ya ba anti-valeur lelo pe to komi na Congo que bakangi DG à Vodacom bazaki bato bazaki na parapluie bakangi lelo DG à OGFM ba biloko nyo soto ezaki ya Kabila tout on ezaki ya Kabila 500 conteneurs 85% exonération moke otambola ndenge ba port ata 9 mobima mayuya port baramoto port boy tout on ekota bambongo ba plaque ya Congo passeport bambongo nekene pa ya Zoé biso to akotika ba Zoé yango tata bango rwandais de père et de mère ba tata na ba donc ba parents Kabila ba rwandais donc richesse o batikela bango na bakoko na bango za Congo RDC non ta ekoki bisika ozali congolais soutenir Félix Tshisekedi aza anti Kabila ko keba na ba langage na ye ya ba langage moko politique ya ba langage moko stratégique ko pesa tante na ba venturier lokola ba Fayulu na ba Mozito na pesi exemple Mozito na Fayulu faut ba créer ba marche tongo midi poko pour na créer instabilité ba investisseur ba yate mais Mozito akenaki na bandundu amonaki ba Rwandais ba kotaki pourquoi pas sengaki marche contre bango elone pekisa ki yango na bisika ozali congolais à quoi ça sert à présent Félix à fouiner les passés thématiques audit à quoi ça sert peuple congolais bisika tozali soutenir Mokonzi mboka Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo le guide c'est notre président ozo bunda pona intérêt à peuple congolais oyo azali lelo ennemi juré à Kabila na FCC yo kanisi Kabila nenga zonga ki lobby azonga ki na Sénat ke na ekosala test ya tala atmosphère température climat eza ndenge nini mais météo alobi ezalaki mubulu météo la kisaki que situation za mubulu météo la kisaki que akoka ko siéger na parlement parce que météo la kisaki que peuple aza pour yo to ko siéger te yo bomi bandeko na biso yo za sénateur avina mboka na biso wana ba idée ba Vital Kamerhe Kabila ko kantate soki olongwe ba okanga yo tika sénateur Vital ba raisonnement Kabila kutena président Félix de haute autorité au mona wapi na mboka moko baza na mboka eza na de haute autorité c'est ba autorité baza mi balé bongo Janine Mabunda zanani bongo Tambwe Mwamba zanani baza nani Tambwe Mwamba azali président ya Sénat institution munene deuxième institution ce chef azate bongo Kabila bongo Janine Mabunda zanani soyons réalistes peuple congolais yango no moni bisika to il faut to fungola esprit il faut to za la batu totala nenge nini ba makambo ezokende yango no moni ke tokoki ko céder te na voix wana tondima ke bengo la ke mutu nyoso to la sénateur dans l'autorité à la niveau mon président Félix wana ba raisonnement ya Vital Kamerhe donc qui to aussi que Félix Tshisekedi aussi to tche poison comme on a eliwa donc des autorités na mboka nini so yoka. Est-ce que président na mondo alongwe aza ex-président alika Kabila na France baza combien, les États-Unis baza combien, na Russie baza combien, na Allemagne baza combien, na bamboka ebele na bamboka ebele baza combien. Maintenant na ko benga que président ya kala, ex-président, ancien président benga que des autorités bakutani. Vital Kamerhe lelo do futa poka c'est parce que diaza juste bibembe ya ba congolais obomi na présidence. Basi na bango bazolela bana na bango bazolela ba papa na bango ba jeune ba kufi mama ya mukolo mama ba veja kilunga na otale na 5h du matin zolela ba bomelinga mwana alingi basala ta test te et no basala ta to benga ngoni Seigneur pardon et koya poise mutu za place wana te autopsie alingi ta basala autopsie te. Mais lelo zape bango bazala mabele na basi na bana bango bazolela mais yo za na boloko okende 20 ans ba blague wana boloko sabato caméra za na ndaku na ye caméra za na ndaku na ye muna bo sakana nzamba zali bisika tout ozali toza ko benga peuple congolais tozala ini tozala bomoko na pesi ouais na moni combattante munena koti na moni mama Francine Meta koti ya solo eza bongo